ezalaki ya koinda lelo penza na procès oyo ya Honorine Poche oyo brakes monene ya bank oyo penza abrakaki batu nyonso na bank. Lelo ezali procès na ye ya monene. Tala ye wana atangi bakombo oyo batindaki ye, vraiment alobi ye angani penza te, me atangi batu oyo batindaki ye awa na procès oyo ezali penza somo. Boyoka penza ndenge atangaki pe epesaki batu nyonso malili koyoka bakombo oyo ba autorité minene ya mboka oyo. Honorine Poche vraiment brakes munene oyo ya Royal Bank. Ngaye boyoka ndenge alobi na micro ya Lingala News. Kapi yete na ebiete connaissance PKK à quelle heure tu canal mercredi on a son amour qui a joué wana bato bakango bata awana na egata moko na bango te bao baza awo ebi ata moko na bango te baza innocent na ebi bango te namona bango pete na ebi bango te baza innocent. Ok. Tribunal alingi ya yeba. Olobaki ozala en Allemagne, c'est ça? Oui, na vanda en Allemagne. Vanda en Allemagne. Okomaki na Congo, Kinshasa na date nini? Le 12 octobre. Le 12 octobre. Oyaki na nzela nini, Brazza ou bien aéroport Anjili? Ya Congo ka Anjili. Aéroport Anjili. Tribunal alinga yeba, est-ce que ça mbala na yo aliboso koma na Kinshasa? Non, au 5e fois nanga. 5e fois na yo? Oui. Na mbala oyo ya 5e fois ovandaki wapi? Na Matonge. Oui. Siko bambala minei oyo eleki ovandaka wapi? Na ba flat PKK. Flat net wapi? Na ebe so na mutude. Olobi? Na boye ba soute na. Na ba commune nini par exemple? Na ba kaka na Matonge ou bien ovanda pe na ba commune mususu? Ba commune mususu pe. Neti commune nini? Na ebite na linga lo belo o eza bongo te. Est-ce que tokoki koyeba mbala na yo asuka oyaki na Congo? Oui. Ezali na mbula nini? 2024. 2024. Oui. Siko tango oyaki na mbula oyo, avant bakanga yo, nani ayaki kozwa na aéroport? Mama na moi. Mama na yo? Oui. Ayaki kozwa na aéroport? Oui. Azali na mutuka ou bien bolwaki mutuka? Tolwa mutuka. Mama na avanda wa commune? Avanda na Bibwa. Na Bibwa? Oui. Aussi comment na Bibwa? Oui. Mukolo wana bokeleki Bibwa ou bien oye mbala moko na? Non, mbala moko na flat. Mbala moko na flat? Oui. Kapi eza mbala liboso botambola na ye ou bien botambola na ye déjà? Eza mbala liboso. Mbala liboso? Oui. Oyebelaki ye ndenge nini? Bon, ada connaissance na ngati ka ba relateur bandeko bane bamona nga nde bayoka nga na fanga banda na poto ayaki kona ofite ngai. Aza ndeko na yo ou bien? Ndeko na yo. Azaka connaissance. Connaissance ya nani? Connaissance ya bandeko na ngai. Ndeko na yo nani? Rachel. Azala na Kinshasa? Oui. Siko bayaki na Rachel mukolango ou bien? Kapi ayaki mercredi. Aye moko? Oui, ba ayeba place na vallée. Ayebaki ndenge nini ke yo ye Kinshasa? Bayebisaki. Paya nani? Ezali mbala liboso mona ye? Oui. Siko
Vous avez une connaissance en déguéni. Et ayaki otala ngai après na senge service soka kotika mana na somba jouer wana. Na lobene zaka kuna na somba bana. Yo vous allez appeler bana mususu. Na da bana bandi kuna. Siko linga osombela bango jouer. Awa. Ndena yebisa. Ndeo yebisie. Donc kapia ye kotala yo na hôtel na moi to na pokwa. À partir de 18h. Na makolo na mutuka na makolo. OK, bosomaki munduki yango wapi? Eza na magasin moko pembeni na matonge wana ya chinois. Pembeni par rapport à Raw Bank, par rapport pembeni par rapport à flat na oba. Par rapport à flat. Oui. Bon, osomaki munduki yango combien? Ezalaki ba 20 000 francs congolais. 20 000 francs congolais. Oui. Ce qu'on somme la guerre, on est. Maman, on a évacué par rapport à l'eau, on a aide. Tout ça, on a bouté à mon colonie. Il y a mercredi. Bouté à mercredi. Oui. Ce qu'on somme le monde qui est nini. Il y a un an, il m'a expliqué que par rapport à l'aide, on a aide par maman Denise, il y a qui au pavillon de Yangombe. Akagela na rapport na intention na kina bantu mais tango mayele sukenga yaona kenemi kina fodo na kutu et j'ai dit na kina c'est là au cours on peut comment qu'il y a les 12 oui après tango comme les 12 les 13 les 14 ça quoi na flat kolala na flat ko bima na zaki na ndela na bandoke le na ngombe Papa secrétaire ya maman Denise Nyakero. Wana côté ni noa. Na Gombe. Côté ni Gombe za munene. Ngai nayebi vraiment Congo te. Nayebi Congo te. Tango longwe Allemagne. Oye Kinshasa objectif na ezaki nini? Ezaki pona kende na bureau maman Denise Nyakero na singe edge asunganga. Bosolo la na ye avant. Non. Nayaki ka pona tenter chance. Boye bali na été. Na mona eka na TV. Quand la TV. Oui. Nde olobino na ya Congo pona kutana na maman Denise. Oui. Siko bokutana ki? Non, ba fongola nga porte te ba côte fin te. Ba ibsa ki onini. Au côté te, au rendez-vous te. Donc pour comme okutana na il faut un rendez-vous. Oui. Mais est-ce que à partir à poto zo ki rendez-vous? Non, na zape na lima on était na lobeka na ya na tenter chance. Ezaki espoir na masuka. Siko tango tenter chance et simbité. Espoir na yo koma ki siko yani. Na koma désespéré. Désespéré. Oui. Siko OK ko somba munduki. Objectif ezalaki nini? Pona na koma na suka. Ezalaki na yela yango te na Congo. Te yango tolobi no. OK, kuna pa maman Denise bakangeli yo ba porte mona okota te. Oui. Tango zongi idée ya kosomba munduki uti wapi? Pona koma na suka. Na talibana na ngana tiki na Allemagne 4 na bokola bango ngamoko sans maman sans papa. Na zaki tellement na banyongo o bato ba koma ko menacinga. Siko espoir na ngezaki kapa maman Denise Nyakero. Ah, banyongo ngo zaki ya combien? 20 000 euros. 20 000 euros. Oui. Ozaki pa batu. Oui. Nde olingaki omona maman Denise afutela yo. Asunga yo. Oui. Tango moni ete OK osombi munduki oyo avec idée nini? Pour na zaki na intention sama bete yango na lobena kende kana zo munduki ya plastique na tanteka. Pour mayele sukenga. O tante nini? Na kotaka na salaka comme si le kwa na za munduki ya vrai. Silence s'il vous plaît. Okota wapi? Na banque. Na banque ya wapi? Banque on a kotaki. Omona kango liboso bien mbala liboso omona yango. Mbala liboso. Mbala liboso pe okota. Oui. Siko idée wana ya ko kota na banque ozwaki yango wapi? Eyele yanga ka bongo mutu ekrakaki. Mutu ekrake. Oui. Osombi munduki?
Après, jeudi. Nabutu, ozongi na ndaku. Oui. Oui. Après, nga na tikali na lali, mutatika nga zongi ne panae. Kapi azongi panae. Oui. Oye bisi ete loko nino limosa na mundu. Non. Ya alobika ressemble la bana bandekono. Ah, c'est gentil sili. Bazaba mi bal balinga robeta minduka jouer. OK. Olali? Oui. Après? Après lobi na on attend na la muki na bengi chauffeur moko ya moto Benjamin ayo tikanga. Mbala liboso omona ye? Oui. Na ebité. Ka ba numéro kande to bando zo so na za pour ça transport na bengi moto na senga kipo atikanga so na lina sombeloko. Est-ce que za mbala liboso akumba yo? Mbala liboso. Siko zwaki numéro na ye wapi? Tokutana kine mercredi. Bukutana mercredi wapi? Na matongi anaka l'air atika yanga na flat. Na ebisi na obengo lobi ototikanga na bank. Akumbaki yo nano mercredi? Mercredi to yaki na makolo na kapi. L'air to zonga na makolo nde direction na biso tokutana na ye. Tokutana na direction na bino? Ya oske na moto ne biso to zonga na makolo. To temisi na senge numéro. Otelemisi? Oui. Mais azaka motari yemoko be ba moto. Yemoko abanda ko kumba moto na daki yemoko. Ba moto msipe bando lega. Oui. Mais est-ce qu'on ni netinda ki hotel msaka ye? Bon, par rapport direction na bando kende ye avec na direction na ngana temisi. Du numéro na ye? Oui. Wana Benjamin. Oui. Après si pe combo. Benjamin, oui. Après na zuni numéro na zongi na flat. Wana munduk na yo. Oui, na chassé. Na saché. Oui. Après na komi na flat na sokoli na lali. Oui. Après na tongo nde na benga ki atiki nga libosa bank. Ya zongi na ye. Skopo kende na banque. Olamuki kaka lati ok, c'était comment? Oui, na lamuki, na lati noir. Après na ke. Wana munduki na yo eza au plastique. Ezaki na kati ya sac. Na sac nanga. Sac ya ndenge nini? Ya noir. Sac yango eza wapi? Ba police babeta nga ope bazwa mbongo bango ba yiba nga nyonso. Na portable na sapat na lata ibalongola tout. OK. Na li Benjamin aye? Oui. Bomati? Oui. Atikinga. Eza à combien de minutes na Rao Bank ya Victoire? 2 minutes. 2 minutes. 2-3 minutes. Mais pour nous, il y a une macolocate. Nebi nzela monte na Congo. OK, aye. Vous comme il Rao Bank? Oui. Na kiti ya kenae. Ye websi ya kende. Oui. Vous foutez combien? Na futa ke 1000 francs. Akei. Yo kiti? Oui. Yepsa biso ko suite nango tango kiti. Na veli bank tie fongwama pour mulongo ezaki na banda pe. Là na veli fongwami après na koti na 9h. Donc au combat qui a peu près baer ni. Ba 8h30, ba 8h35. 8h30. Oui. Tango komi au mona ki eloko nini observa ki na bank. Na serva ke lote na telemeka kuna na mulongo ngape na ovela. Telemi na mulongo net ba client. Na mulongo ba matena se kota ba escalier. Na se kota ba escalier. Oui. Ba client pe bazalaki. Oui. Est-ce que mona ki ba toi sécurité? Bon. Na mona ka batu balati bilamba ndenge oyo balati. Bango mi ba na mona bango te. To tena no est-ce que mona ki batu oyo balati bilamba net bango balati? Non. Est-ce que mona ki batu balati bilamba ndenge ba o bazana na yo ba o mona ki bango? Oui, na couloir. Ba moni yo pe? Non. Ba moni yo te? Non. O kota na porte ya munene ou bien o koti na ba porte ya mike? Porte nyonso ka ba client ba kota ngape na kota. Tango koti sikoyo? Tango na koti na bimisi mondoki ya plastique na lobi eza viol après bato ba bandoki ma bango. C'est là. O koti na kati? Oui. O koti disposition za gine. Bato ba vanda ki après na bimisi mondoki na lobi eza viol. O bimisi mondoki za ki wapi? Na sac. Na sac.
Oui. Tango bimisi yango action nini osali? Na simba ki omboye na lobi eza viol. Osimbi boye. Oui. Otalisi bango ou bien ozoloba kaka osimbi? Na lobi eza viol na gangeka eza viol deux fois. Après bango bakimi. Olobi eza viol. Oui. Siko réaction bato wana ezalaki nini? Bakimi baki wapi? Nebete bakimi ka. Otikali na salle mobimba yo moko? Oui. Après na lundi place Kesser azalaki na kuta Kesser na bureau na ye angunzami après bando bwakela ba dollar na mbongo. Donc tango kei tango bato wana bakimi yo ke pa caissière. Oui. Est-ce que zambala liboso mona na caissière wana? Oui, mbala liboso. Ou bien bozalaka na contact na ye avant? Même pas. Na ebete. Na posa tenir sinon le beza vérité na ebete. Oh. Siko ebandi boni ye azwa mbongo apesa yo. Pon denga mone mundoki ya plastique pona bango ezaki ya vrai. Pona bango ezaki mundoki ya vrai. Oui. Bon na mundoki wana tant ba moni ebangisi bango c'est ça. Batalisi mundoki ya solo. Oui. Ekoki ko boma bango. Oui. Nde azwi mbongo. Oui. Apesi yo. Oui. Mbongo wana ezalaki ba franc ou bien ba dollar? Ezalaki mélangé. Mélangé? Oui. Siko apesaki mbongo na maboko? Abimisaki on a Kesser. Aobwaka nga na kotisi na sac. Azobwaka wapi? Aobwakela nga. Eza na balias? Ezalaki mipeko. Mipeko bakanga na balias? Oui. Siko azobwakela wapi? Oyambaka? Oui, abwaki na senga na ozwa na okotisa na sac. Abwaki na se? Oui. Yozozwa ozokotisa na sac? Oui. Tango ozwi okotisa na sac? Après na bando lukantela obima na moni ba police ba bando beta masas na ke ko batama. C'est là. Toza pas caissière. Oui. Hein? Caissière azobwaka mbongo yozozwa ozotia na sac. Na sac, oui. Tango silisi kotia na sac. Après na zwi na lingi na bima na bimi na ndenga sima. Entre ya garage. Oyebaki ndenge nini ki entre mususu za kotia sima? Na bando landaka ba porte nde na omona. Mais pour la ligne théo bimaki na pour le bimba no liboso oya no. Oui, ezaki mbala liboso. Est-ce que pour la ligne bimaki ka na porte au côté là ki? Po batu déjà ba signaler ki kuna na bando yo kama kelele. Ba signaler na porte d'entrée. Entrée, moyena bimeza ki isute. Mais tu peux oyebi nini ni ke il faut bima na porte ya sima. Na mona batu muso ba kima kuna ngape na landi peka bango kuna. Mais na kolanda bango est-ce que oyebaki ke ezopesa accès na libanda? Na ebete. Siko yo za okimela wapi? Bon, na idée na ngezaki na bima. Siko na banzela na bat bakima kila na komi place ana na moni ba police ba bando beta mindu na kimi na nzela sima lisusu. Kuna ko bata mana sima ba tourno. Wala oza na mbongo na yo? Oui, na sakana. Na saki wana? Oui. Okuti ba police mona ki bazaya à peu près combien? Bon, na moneka moko. Oyo wapi? Yeka. Nka yeni na moneka. Telema papa. Policier yo monaki. Telema monsieur. Papa, non, yote. Oyo wapi? Yeka na moneka. Oyo, policier comment on a? Kachama Ngongo Anderson. Kachama Ngongo Anderson. Beaucoup de nae. Teller na lingna bima afimi munduki abeti masaf e bangisi na zongi na kati. Zongi na kati? Oui. Siko saki ya mbongo. Ezaki na ngai. Na après na ke ko luka place au bata na moneka place ba tourno na vandi kuna na lali kuna ti na oyo ka ba minduki ngana zaki ka kuna. Boyo bata mi place ba tourno. Oui. Siko ye. Na mona ke ka une fois wana ici. Maintenant na zumbongo. Bato ba monenga o ba betenga. Bon. Zela na ngonga nini o bazwaki mbongo. Le ba moninga. Yete. Ye amonaki ote. Te ye le ba monenga ya zakite. O kuna pesa la kite. Bon. Pona yo bato ba monaki yo. Eza bato bazalaki na kati ya banque. Non, ou bien bato ba utaki libanda ba eko. Ba utaki libanda. Belongiana na bosa na bangote. Bazalaki ba policier ou bien ba militaire. Bala te blé. Blé ndenge. Ba bilamba ba police a blé. Ndenge oyo. Bon, couleur blé mais il y a boité. Couleur blé mais il y a boité. Oui. Mais ba policier. Oui.
baye bakuti yo place nini nalali kota batono nazwa chasse salite na tie likolo ya nzoto nanga mpo ebima lokola naza poubelle après le bamoni nga baweleli na mbongo babandi oniataniata ngai baweleli mbongo oui bazwi bango nyonso bambongo baweleli ti saki ekomi vide balongoli nga sapate balongoli ngai sapate babeli nga sikoyo na elamba bakoma obimisa nga libanda babandi obetanga soko omoni bango oyeba bango bien sûr. Donc soki tribunal a comprendre malamu eza bapolicier oyo bazwaki yo na kati Oui, oyo babimisaki yo libanda ti bakoti yo na mutuka oui, eza bawana oui. soko tribunal alingi ayeba okimaki mpe obombanaki mpo na nini On a eu une intention et on fait la mabete déjà pour nous qui a vrai témoin à défendre les acquittés. Bon, on va dire qu'il y a vrai. donc soki ezalaki ya vrai olinga se Même défendre pas. Non, mais na simba pe mundu qui a vrai. Et ça la façon il y a obata ma pona za qui na iloka dangereux na nzoto na ngate. mais sikoyo soki tolandika scène na yo est ce que ndongo osalaki eza bien Et ça bien te. Et ça bien te. eza mabe Et ça bien te. bon tribunal alingi ayeba banani ntango oyo oza na kati bazali kobeta masasi Na monete nga nazaki na tourno na ebite banani babetaki mpo nga place nazalaki na kokai komona te. est ce que na kati Oui. ntango oyo ozali na kati ezali mpe na masasi eza kobeta na kati Eba. mpe masasi eza kobeta kaka libanda ezalaki kobeta libanda mwa babule nde ekota mwa place nga nazalaki babule ya munduki ya masasi oui. ekoti le baobeta mosusu esota ekota ndambo kuna donc na kati soki tolandi yo bien moto abetaki munduki te moto abetaki masasi te apart ye mpo ye abetaki olobi oyo abetaki no nani kashama oui. Mais bapolisi oyo mosusu babeta na emona elongi te ya bete mpo lere amoni nga alingi adéfendre après ntango amoni yo ozalaki na munduki no na maboko hein? ozokima na munduki na yo Oui. ozopointe yango mpe ya jouer oyo no oui. ozopointe yango mpe te na pointe te nasimbaki yango na se na saki naolinga sikoyo nakima natiaki yango lisubu ete na bandoluka nzela okima mais boye otiaki yango kaka kala na kotaki okoti oui. otenir bato na Oui. respect Oui. et permettre yo opérer c'est ça Oui. orécupérer mbongo Oui. bo mpo na yo sikoyo ndenge ozwaki mbongo wana obengi yango nini nayibi oyibi oui. est ce que koyiba eza malamu mabe mais nayibi na volonté na nga te ok bon sikoyo tribunal alingi ayeba na opération oyo osali ntango obimi libanda omonaki nini ntango bakangi yo te ntango bakangi yo ntango bakangai nga namona elo te namonaki bato batondi na nde babeta ngai bato batondi basoda bazobeta masasi est ce que ordre public ezalaki troublé to te ndenge wana namona te ngai nazalaki donc omonaki bato batondi tusa basoda ebele batiaki nga na se le baotombola nga motu ezalaki na se me omonaki bato ebele namona ndambo le baobwaka nga na voiture omonaki mpe basoda bato oyo bazalaki na nga na voiture nde banamona bango oyo babandaki kobeta nga bango nde na obosana bango te sikoyo na vie na yo mbala boni déjà osi osala makambo ya boye na nasala criminel moko te ni na poto sikoyo mpo na nini olingi osala ngo awa na mboka na yo pasi moto etinda yenga papa parce que soki mutu nyonso alingi ayiba mpo na pasi est ce que mboka ekozala lisusu malamu na toke baporte ezalaki ide ya kosala yango te baporte nyonso oyo nabetaki baede nga te sikoyo na poto oyo osalaka mosali nasala mosala ya etiere koki mpe bana crèche kokipe bana na crèche nakateme mosala mpona baniongo wana bafutaka yo te si bafutaka baniongo elekaki nakateme mosala bafutaka yo combien bon ezala ça dépend à peu près combien bon na mvi ya poto 2000 € eza eloo te
pour ndako déjà nafuta 1900 €. C'est quoi solution mona ikaka il faut ya koiba? Non, ezalaki solution te. Nasalaki yango mpo mayele suka yanga. Nayiba na na vi nanga te. Eza mbala liboso. Nakoma na baproblème ya mbongo boye, nakoma na suka. Mais soki tolandi bato bauta poto, hein? Basalaka mosala moko te. Soki kote ozozwa 2000 €, kote ozozwa 2000 €, kote ozozwa 1000 €. Oko sala 2-3 misala no. Pona nini yo osala ki yango te o préféré oya ko kota na banque ya batu pe otia désordre mbongo ebunga tout ça. Ole osala misala mususu na poto ndenge baninga nyonso basala. Na sala ngope. Abe pona nini osala ki te o préféré oya koluka mbongo ya pété. Ole osalisa nzoto na yo ozwa mbongo dignement. Mayele suka yanga na dépression banda pour salama. Siko mobile na yo azav. Naza mobile te. Mais la poto va semblerait ba futaka bana. Selon réalité poto na mbongo ba futa evelote. Si tu zui 2000 na yo. Tu zui bana ndenge ba futa oza bana combien? 4. Bana 4. Hein? Ils ont combien? 1500 euros. 1000. Voilà, 4 bana, on a 4000. Donc par mois, on a 6000. Non, même pas. On fait un nyongo, non, on a 6000, 5000 PT, 4000 PT, papa. On fait un nyongo. Yo préféré mbongo, oya ozambongo na facilité pour la ligne. Na commande na ba menace na bateau na defaki. Ngai l'état depuis 6 mois bakatanga ba edge tout. Ba mbongo yo zotanga nga na zorango lisute. C'est quoi tribunal alingi ayeba na bosolo. Hein? Oui. Nani a facilité ki yo ou bien tia ki on a contact na bato ya Raw Bank pour que okota na facilité. Non, mota okende kozwa mbongo. Motu moko te papa na kokosela motu te pona kosaka te. Bango tout bavandia baza ba innocent. Nayebi bango te. Oza na contact, ozaki na contact na madame Bénédicte. Non, nayebi ete. Nayebi ete na mona epete na vinanga. Mais boni oke koluka kaka oke kaka na nani na caisse na ye. Nayebi te soki ezala moko bimi balinga na kende ka pona mona kuna nde caisse eza. Donc place okotaki caisse ezalaka moko. Selon ngai nde na mona. Mona ki te ba caisse numéro 1, numéro 2. Non. Nayebi ko tout dans ba caisse numéro 1, numéro 2. Nayebi longa ezalaki po ba teleme na mulonga nga pe na landa ki pika mulonga. Prévenu Honorine. Oui. Tribunal alinga yeba. À quel moment on planifia qui opération ya Raw Bank? Mercredi jour na sombe ndoka pistolet na kende lundi na mardi pa ba bureau mama Denise Chi nyake rola ba boya kokoti sangani de mercredi makanisi wana oyebaki ndenge nini ke Raw Bank ezalaka place wana? Oyebaki ndenge nini ke il faut na kota kesier aza wana? Nayebaki te papa na mati na moto na lobi memanga na banque là tokomi de place na moni banque na yebi kiti sanga awa. Sikoyo ba papa mibale oyo di botelema a prévenir tala bango malamu nebi bango te papa tala nanu kozala précédé ya koloba na yebi bango te oyokela bango kutu mawande baza okangama po esanga passe bayebe lo te ozokela bango mawa. Oui. Mais ministère public a lobby nde ba associé na yo. Non. Na bango nde bo planifier entre zelana madame. Papa oyo alobi na bango na ba policier oyo nde bo planifier po yo kota oyi bambongo na Raw Bank. Non papa eza lokuta. Hein? Eza lokuta. Mbala ya liboso mona bango ezalaki wapi? Na mona bango kale bakange bango. Mais est-ce que tango bakanga bango pona lino yebise bato ateke no bao baza ba innocent. Na lobaki yango. Lobaki yango. Na lobaki yango.
na Kinshasa bandeko no bavanda wapi? Na Bibwa. Na Bibwa. Na Bibwa. Oui. Ba mususu na Yolo. Non, na ebité, na ebika. Na Yolo ezo. Bon, nazala mingi na contact na grande sœur nanga na mama. Suko na Yolo ezo banana bazala. Na ebité. Hein? Na ebité papa. De yo vanda wapi? Prévenu, vanda wapi? Intendance yo. Ngavana Pascal Mokali. Pascal Mokali. Yo Telema monsieur Kinkole yo Route Mokali. Oye baki bango kuna? Non, nakenda kutu. Na ebi kutu ba kombo na te nakenda pe place angote. Sikoyo mbongo eza wapi? Pa bato ba betenga ba chakinga minduki na kati ya vagin nga. Bango nde mtu bazwa kimbongo. Mbongo ezalaki combien? Na yebite papa, na koko kontete na minute ya no za na kati ya robata mazo banga orozwa temps ya kontete. Siko mbongo zwaki wana ekokaki ko futa nyongo na yo lobi olinga ofuta. Na yebite po na yebe pete monta. Na yebete. Nga na zwi kaka na koti si na yebe monta mbongo ngote. Sikoyo munduki oyo. Hein? Tango zokota nango intention na ezalaki nini? Attention na ezaki nde eza na forme munduki bato bamona eza lokola ya vrai. Bakomona lokola ya vrai? Oui. Bakobanga? Oui. Pe bakotika yo oyiba? Na yebete na okoma même tina niveau na zambongo na tantaki kaka. Na ndima kutu na munduki ya plastique na. Ti ozo kota. Ezalaki ke bakomona eza munduki ya vrai? Oui. Bakobanga? Oui. Pe okozwa mbongo, c'est ça? Oui, ndenge ezalaki na mutu nanga. Pe ozwi mbongo? Oui. Obandi kobima nango? Te na batamaki place na zalaki na banque. Te olinga kobima nango no? Oui. Kolandi yo? Oui. Hein? Oui. Mais place mbongo ekende ozoloba te opesaki mbongo place eke na yebi papa. Oyebi? Oui. Pa na pa ba police o ba betaki ngai. Bango nde mutu bazwaki mbongo pe bango pe mutu bazwaki portable nanga. Zela. Est-ce que place ozo samba kuna na dossier mususu? Bato wana baza kuna? Est-ce que aussi omoni moko? Namoni moko te. Kuna omoni bango te? Namoni bango te. Bango baza kota mibali biso kota basi toza okabwana. Te tolobi boye. Place oyo bozo samba na cour. Est-ce que yo za victime? Oui. Est-ce que na bato wana oyebi bato bazwaki mbongo baza parmi bango? Mais namoni bango te. Omoni na bango na misu te? Namoni bango na misu te. Mais soko omoni bango koyeba ke non? Non yeba. Oyo azwaki oyo azwaki? Oui. Non yeba. Tango bakotaki bazali na minduki? Oui. Babetaki masasi? Non. Siko ba retrouvaki ondeli? Moko ayaki kosuba place wana amona nga pa ko signaler. Mais pour la lutte en moni yo moko telema ite olongwala. Bazaki belé déjà na poka ko bimate. Mais comment vous expliquer que opération ya envergure wana ozalaka yo moko? Pour la nini ozo bomba ba ko prévenir na yo na madame Bénédicte na yebi moko na bango te na gérant ya banque. Hein? Papa na yebi moko na bango te bon papa o aider tribunal soki na yebaki mutu moko ba preuve eza na ba portable boza na ba portable na bango il faut to na trace ata na WhatsApp il faut moi appel ou bien ata numéro nanga ou bien ta conversation il faut ezala na WhatsApp ba portable na bango eza na maboko na bino boko mona nyoso soki na okosa même ngapé portable na ngaso bo monyango ba preuve il faut na zala po na koko coopérer na bato auto solo na téléphone te il faut ka to zala na conversation na téléphone soko solo na téléphone na capi tribunal la koyeba ne capi na yebiete capi to kuta na ekine mercredi mais bo vandi na na flat botamboli na zala ande mutema malam papa na mutu na yambaka mutu tu oyo talanga na zala reconnaissance na rolesa ye na rokipe capi ayaki pe ka bana poto bakima bato suba eno tenga za bongo waka na flat nazate tenga siko na zanga bongo te na zanga bongo te mais capi aye c'est-à-dire bozalaka na ye boyemba di bosala makambo na ye na zala na mutu mo te na kima na nga pe bato même na poto na solisa mutu te na zala na bato te ni na poto ni na Afrique so na ye kaka kaba o ba yo talanga na komi kotambola na bango na za bongo siko tango yaki na
na Kinshasa. Ezala pour ça la mikoloboni. Une semaine. Une semaine. Oui. Oyibi na 40e jour avant zonga. Jeudi, nde place na kenda na banque. Ok, oluka musala, ok osala. Na kenda na banque o na kenda sala na kacha banque. Ok, ne oluka musala, de question tribunal. Na kenda oluka musala te. Ok, osala. Na kenda oluka mbongo. Bakabaka mbongo na banque. Bakaba mbongo te, ya ona somba ya mundu ka jouer. Foi banque ça va pesa mbongo. Ok, tout peut s'en nos juges moussous. Prévenir Honorine. Oui, maman. Bon, on a tout na boé. Mission nini okendaki nango na Rabank. Bon. Car l'idée na lobby tango ba kangeli na ba porte na yaki na intention ya okota na banque te na tchakongo même pas na mutu na ngatinde na olonga na Allemagne nde na oya awa na tie tsaki bana nanga na ke ko senga aide na mboka ya bakoko nanga. Bon, outi koloba wa ke outaki na poto oya okutana na mama Denise. Oui. Bon, président outi kotuna yo awa. Olobi Kinshasa oyebaka yango penza te. Na yebi yango pete. Sikoyo nani amemaki yo epa mama Denise po kende kokutana na ye osenga ye mbongo. Na kende na cancer na na tsengi service atikanga kuna. Po na yebi nzela. Grande sœur na yo azalaka wapi? Na Bigwa. OK. Prévenir Honorine. Oui. Na kolanda o malamu ndenge tribunal abuti kolanda o. Yo outi ko yano la tribunal na ba mituna nyoso tribunal atuni yo ke ovanda na matonge. Na banda te flat on a zwa kiza na matonge. Na flat ovanda ka eza na matonge. Tribunal ani ko yeba courage ni no vraiment ezwa kiyo. Parce que soki totali malamu na matonge wana banzela nyoso ezali wana okuta bato changer bambongo banini mais likanisi nini oyo ezwaki yo oyo kaka na arrêt au banque oyo koyiba nani moto apesaki yo opportunité wana courage wana oyo kosala acte wana. Bon, déjà niveau on a komaki papa dépression déjà comment ko déranger ngai depuis à partir de matinde na yaki anazaki déjà na ba dépression na komé na suka nazaki déjà na sala kaka oyo koya e yango na kota na banque pour maye les suka nga motuna mibale ya tribunal acte oyo opposaki na reo bank oyo salaki wana selon mibeko ya mboka na biso eza malamu bien eza mabe. Eza mabe. Merci monsieur le président. Nalingi na bakisa lisusu na reo bank wana oza na compte ozaka na compte kuna. Non. OK. Si on a na compte te okoti kuna koluka nini po muta okota kuna za na compte yo za na compte te okoti koluka nini. Ah, prévenir Honorine. Passe à vie papa. Passe à vie. Oui. Mais est-ce que acte na yo posé wana est-ce qu'on va na Allemagne est-ce que va passer nationalité est-ce que ça toléré Na évite. Kuna ba toléré ngo Te na limite na évite. Bon, tribunal alingi ayeba ba policier oyo hein? Parce que jusque là ozolo banal malamu te pona ba policier na ba to sécurité oyo. On a yebi bango te papa. Na yebi ya solo na yebi moko na bango te. Na yebi mutu te. Na lingi na lobelo te o na eza bango te. Soki na yebe bango na koloba na yebi bango. Mais na yebi bango te. Na yebi ni kombo na bango na yebi bango te. Siko assurance nini hein o zalaki nango po okota na banque pe ozwa mbongo bima. Soki mutu akomi na suka asala makambo sans ko réfléchir. Tribunal alingi ayeba omoni biloko eza liboso. Oui. Eza ya yo. Eza yanga.
msala nango ezali nasombaki mpo na bana ngai biso toza na hiver jour na voyageaki bamagasin ezalaka na aéroport nasombaki yango na aéroport awapi ya Frankfurt ya Allemagne mpe yo ozalaka kuna osomba susu na aéroport oya nango na Congo apres ozonga nango kasi basoldaki yango biso toprofitaka mingi so basolde biloko nde tosombaka le nalinga na voyage nakoti na bamagasin tanti air checking ekoka namoni baga na bachapeau nasombeli bana nga natie na kati ya valise mpo soki nazongi napesa bango na ntango tolandi yo ere okoti na Rao Bank ozalaki habillé na noir c'est ça nalataki châle ya noir na matisaki nde châle na manette na chapeau normal chapeau ya noir oyo wana oui moko ya bongo oui mais awa malili eza te awa eza nde moi ndenge nini yo zela awa moi nde ezali ndenge nini yo na moi ozokota na Rao Bank omilatisi nini oyo oyo suki na nga nasalisaki te nalataki mpona suki ezalaki sali te otiaki mpe linete oui linete ya moi donc bimineti moto azoya koyiba na film bon ezalaki image te yango nalinga napesa te me ndenge totala na film mutu noir bien armé akoti textuellement ndenge yo okotaki mpe otenir bato nyonso na respect ntango bamoni accoutrement na yo wana bango nyonso na se ezalaki ndenge wana bon d'abord noir eza na couleur préférée nanga même bato bayebi nga na Allemagne nalataka mingi noir nalingaka mingi bacouleur te linete olata ezali couleur ni noir donc linete noir te linete ezalaki mélange noir chocolat bon tozongi sikoyo tomoni kuna baboule ya bachanvre babangi oui tomoni pli mpe eza wana oyo eza déjà prêt mpona komela auditeur alobi biloko oyo bazwaki yango mpa na yo na chambre na yo tokoki koyeba eza nini eza yanga eza badiamba ngai mo namela mpona kosilisa dépression nanga omelaka diamba mpona dépression combien de boules par jour ata 7 boules oui silence s'il vous plaît ok sikoyo badiamba oyo outaki nango poto ou bien osombaki awa osombaki awa oui kote nini wana nayebi te batika yenga balakisa yenga nzela nakie kosomba ndani nango alakisaki yo bana quartier oyo ya matonge natunaki bango yo oyeka sika na quartier kasi mpo namela yango meme na Allemagne obandi otuna bangi place ezali soki nameli yango te esala yanga retour na ndeni déjà nakota hôpital na Allemagne bapesanga autorisation namela yango bato bamelaka bangi oui tokomona autorisation eza na portable na ngai nani bavoka baza na banyonso donc pli wana tozomona molai yo ndo beta yango nga mo nalingaki yango yo mo olingi yango oui ozobaya yango oui donc omelaka 7 par jour oui ok Honorine oui combien de fois tribunal azotuna yo combien de fois si bakanga yo na vie na yo nanu te okota combien de fois na banque ya Rao Bank combien de fois yo si okota kuna po oyeba emplacement nyonso to ya mbo nana kota kuna te donc Honorine soki tolandi yo omesana kozala terrorisme non nakota na kuna te ezalaki mbala liboso yanga cri nini yo obetaki ntango okoti na banque parce que ezalaka na bacri po ke ofere kuandormir bato olme oke na kesi kuna yo employaki cri nini nalobaki kaka eza viole apres bato bakimi Maman Honorine, tribunal oui. Alandi yo na bokebi mingi. Question na biso ya tribunal eza boye. Tango yo
oyaki 2 jours avant Yona Benjamin usololi 3e jour boye na ye na kati ya Raobank. Donc c'est que opération on a Yona Benjamin vous planifiez yango bien avant na batu mususu po bokota na Raobank bo vider bango ou bien comment? Non, Benjamin ayakoti kanga ka jeudi. Tokota ene jour musu te ka jeudi nde mutayaki atiki ngai. Na benga ki aza moto na yebiete. Bon tango kotaki na banque. Oui. Boaki cri na yo wana batu nyoso bakimi. Te na lobi kaka eza viol des fois. Effectivement, cri na yo boaka ki wana batu bakimi. Tango kendaki na caisse. Est-ce que au brakaki caissier arme na yo ou bien comment? Non. Na yebisaki kana za posa osala lomo wa mabete. Pesa nga mbongo, apa pesi nga mbongo. Ni na munduki ni na menace. Kana munoko. Bon munduki na yo wana. Tango uzaki na kati ya banque. Est-ce que utilizaki yango ko beta comme jouer ou non, bien utilizaki? Non, na beta ki yango pété. Na tchaki ka 2 fois boye et Philippe. Merci. Commissaire adjoint Molo. Les gars place wana na Honorine Poussana Mukia. Oyebi prévenu aza pembeni na yo? Nayebi ete mon major. Oyebi ete? Boy. Mbala liboso mona ye wapi? Mbala liboso na monaki ka jour bakangaki ye na Robank. Maître, nous allons procéder de la manière si après on va auditionner tous les prévenus à la fois. Hein? Comme ça nous permet d'aller vite. Oui. Olobi? Na monaki ye le même jour au bakangaki ye na Victoire, na Robank. Yo kotaki mikolo wana le même jour ou bien aussi kotaki moi ba mikolo ya avant? Te ngai naza PCR. Nasalaka chaque jour na parking ko organiser ba véhicule sortir na entrée. Yo za de PCR. Boy. Oza détaché te na Raobank. Na détaché na Raobank. Mission nanga yango wana ko organiser parking pe na entrée et puis sortie de la véhicule. Oyaka chaque jour. Boyo. Sikoyo olobi mama omonaki ye tango nini? Namonaki ye ka air bakangi ye bazobimisa ye bakoti na jeep pa komanda peine. Siko tango ya kotaki yo zalaki wapi? Naza na parking na balabala. Na balabala? Boy. Ozaki na munduki? Te. Oza na munduki te? Te. Tango ya kotaki na kati ya banki. Yo pe ozali na kati ya banki ou ozali libanda? Nazaki libanda. Ye bango ba entrée ya onga na tele magasin entrée ya véhicule. Entrée ya banki eza kuna likolo liboso. Nde nazo organiser ka parking jeep moko ezoya po ekota nayoki kaka bato baobima. Mutu mabe aza na kati, mutu mabe aza na kati. Naibisi ase salama ele kuna. Ase wapi? Kashama oyo. Ye chef de poste. Ye chef de poste. Naibisi salama ele kuna. Wana ya zalaki wapi? Ye aza na côté ya entrée principale, aza côté ya Guérite. Ba yepe côté ba client bakota. Côté ba client bakota na Guérite. Na Guérite. Après yepe ake azui arme. Tant azui arme nga na ye na yebisi ba peme oyo bazoya ko aider ba PCR pour na ya ko régler circulation. Na yebisi banga bi boya awa toza attaquer. Depem ba ye ba ke na entrée. Après moko aye to telemi na ye na sima ya groupe ezalaki wana. En attendant toyeba évolution nini ezoleka. Na kei pe na kangi na bendi nini portail ya entrée principale na bendi wana ya azawa wana ya azali kolo amati na kati ya bâtiment te
yaza na entrée principale entrée ya ba client nga pe na telemi na to telemi yo kangi entrée ya ba véhicule ti ndenge tozozela rapport eya ndenge pe rapport eyaki yo telemi kaka wana toza wana biso nyonso tu ti bapeme baye na unité task force baye ale baye bapénétre bakoti na kati bakoti par voie nini bakoti na nini na entrée principale o baclient nyonso bakotaka nde bakotaki après quelques minutes omoni ndenge baye kobima na ye na komanda pembe bato babimaki na eza bapembe ou bien bapolicier te task force oyo ya bango teni azoloba ya ble wana ezaki ya task force ezaki ya bapolicier te donc bango bakoti babimi na ye donc bato bakende korécupérer eza nde bato ya task force na pembe après bazwi ye ndenge bazwaki ye bakeye na ye biso tofandaki wana ti tokomi kaka 17h tomoni kaka mbala moko baye bazwi biso boya bamemi biso banani bayozwa bino moto azwaki ngai ezalaki commandant pe crime nde bazwaki ngai na jeudi wana ti nde baye na biso lelo sikoyo ye akoti koyiba bino boza komi na garde wana facilité wana akoti ti ake azwi na mbongo azobima bozomona te ke complicité ezali wana bino bapolicier complicité eza te mo major ndenge nini na rob bank ndenge eza wana bon autorisa te ke bofuye baclient na ye client na ye soki aye na saki na ye akokota na saki na ye ndenge alingi bokotouche ye te bon ndenge mpe bango baza wana aye comme client ndenge akotaki ake osala makambo na ye auditeur alobi makambo ya client te auditeur alobi yo na ye boza baasocie na ye bino nde bosalisi ye mpo ayiba misolo nyonso oyo toyoki wana 10 500 américain na bafranc congolais ezoyebana te il faut bénédicte aya koyebisa biso soki tozalaka asocie na ye mbe bakangaki ye te na ndenge nini mpo azalaki na facilité ya kobima mais tokangi baportail nyonso tu nani akangi ngai nakangaki portail ya véhicule sikoyo portail ya banani ya baclient kuna asi azalaki kuna moya bima eza te ti ndenge rapport eyaki nde baye kozwa ye soki tozalaka complice mbe tolinga totika ye tobike mwana ma ya resi mission yakende biso tolanda ye mais tokangi ye aseka shamba président mo major yo osalisi honorine ozali ngomba moko na ye boyibi mbongo ya Rao Bank eloko moko te mo major kuna na kati ya Rao Bank toza na droit ya kofuye client moko te Rao Bank epesa biso droit moko te ya kotala saki ya mutu même raclette ya fui tozala nango te oyebake awa eloko esone eloko entele ezalaka te donc akotaki ndenge mona bakilian nyonso nde bakota na banke ndenge alataki bamwindu etikaki yo te yo mutu oza na porte wana criminel akoko kose maske na libanda te bamaskaka na kati na libanda criminel akoko se maske te akotaki comme client nyonso après tanga akoti kuna omonaki ye era azokota client nyonso to bakilian tokoyeba ye ndeni criminel aza na couleur te aza na couleur te o azoleka boye elateli na ye quand même ekoki koatire yo jamais bato ya noir baza ebele bato ya pembe baza ebele azalaki na nsina ya criminalité wana nde asemaskaki na kati kuna ya banki betela biso nano ngai na moleti azalaka kote ya entrée véhicule kuna ngai aza chef de poste ya Rao Bank mobimba nazalaka kote ya entrée principale mpo ezaka entrée moko na sortie moko tozalaki ka pembeni wana ya guérite silence s'il vous plaît tozalaki pembeni ya guérite tomona kilia moko abimi na mwasi na loboko asimbi mwasi na loboko babimi na mama na vitesse ke bato mabe baza na kati alors ngai azalaki sans arme alobi moto mabe ou bien bato mabe ye alobi bato mabe baza na kati ya banke comme nazalaki sans arme na ravitaye na koti na guérite nazwi arme na manière arme bon comme nayebi mpe effectif ya criminalité te oyo eza na kati nabeti na premier coup de balle ya sommation likolo mpona kotire wana wapi na libanda ou bien na libanda toujours na libanda nabeti premier coup de balle ya sommation mpona la police toza nzonga bayebake no awa likambo ezali et puis ça nake nazwi camouflage mpona yebi ke entre kaka yango oyo sorti yango na se camoufle
à partir de camouflage ndena ko mona mama question bien kagoule linette na arme na saki moko la teki awa azubi mana porte na beti deux coups de balle ko beti na beti deux coups de balle tinde beti na nzoto ou beti ngana beti ya criminel ba intimidation na beti na nzoto pour kufa na beti na pour intimidité beti balle na nzoto na beti balle na nzoto deux coups de balle EZUEP EZUET qui est bon on va blessure tout ça makamo beaucoup de balle en qui bon comme abri place dans qui abri ezalaki place ya guérito il y a machine ya franc congolais donc ndenge betaki na ba vitre wana ce qui deviaki yango ye place la qui repris azongi na kati kuna na kati ya banki kozonga azongi kuna place ya kubimela ezalaki lisusuté parce que entrée principale kaka yango wana ngai pe na kalika couloir mobimba pona bika obimaka wana aleti intervention et okuta peka na position wana ezalaki intervention ya peme na Talk Fox bango dosalaki première pénétration tibaye ba koti na entrée principale ba koti na kati kuna tinde bakana ko découvrir na sima kuna na batante ndenge basali siko mbongo ya Raw Bank eza wapi kaka bato ba kota ki pénétration bakangaki bango to ba ibi place mbongo ezali bango nde ba ibi place mbongo ezali bango nde ba ibi place mbongo ezali ezalaki Talk Fox na PEM batango bazaki belé ou bien section ya PEM na section ya Talk Fox basalaki pénétration ba koti na kati section ya liboso ekotaki wana nde ba ebesika mbongo ezali bango o bakangaki bango nde ba ibi place mbongo ezalaki parce que yazalaki na saki tango zo bima na porte na molaki na saki na yazalaki na liboso wana tango na beti deux coups de balle asali repris na kati tango intervention yi ba koti na kati kuna bango nde mutu na kangai kuna bango nde mutu ba ibi place mbongo ezali les auditeurs alobi boete abi yoza associé na ye ata komona na EBT tokutana ka na arrestation de va interpeller biso nyo surtout biso za ga arrêter mais interpellation parce que action salama na 9h ngana za ki interpeller na 16h taw bakanga ki bakuta ki na biloko ni et loko moko te ngaza chef de poste Raw Bank na arme na ngaka isili molo yo bakuta ki na eloko ni eloko moko te mon major bakuti te ba dollar ba nini na nani na yo ba dollar bato bazwaki ende bayebi esika dollar wana ekendeki siko tango bakangaki bakutaki na eloko nini Honorine bakuti yo na nini ntango bakanganga bakutanga na saki wana oyo ezalaki na mbongo après baweleli bango nyonso mbongo nano avant na bakanganga babande na konyatanyatanga batiki yo nano baweleli na bango mbongo batiki nga nano na se wana baweleli na mbongo ntango mbongo esili nde batombolii nga babimisi nga babande obetanga bazali na bakomanda na bango ou bien bango kaka basoda nde bakota liboso bango kaka nde baweleli mbongo ngai nayebi te bato bakota ya liboso ngai nayebi ka baoyo bakangai ngai baoyo babeta nga baoyo bazwaki nga nde bango mpe moto bazwaki mbongo kashama banani bakotaki bato bakotaki première pénétration ezalaki Talk Force na bataillon PEM bango nde moto akotaki pénétration liboso na kati ya banki bango nde bakotaki na banki yo kombo na wana Katompa nani Katompa oyebani na bapolisi oyo baza pembeni na yo oui bapolisi oyo tosalaka na bango mosala na kati ya banki na date ya le 16 bozalaki place moko si na date ya le 16 nga nakotaki mosala ndenge nakotaka comme chaque jour nakotaka mosala sikoyo na mama oyo mbala liboso bomonana ezalaka wapi mama oyo komona na nga na ye ezaka ntango ya koti abrake parce que nga nasalaka na kati ya banki na kati pena ya réception na yambi parce que mosala ese bandaki baclient se bakoti nazwi babordero nazokotisa babordero na kese mpa bakese mpo basengaki babordero comme d'habitude nde tosala mosala ntango nga napesi mokongo kota porte entrée principale ya banque nayoki kaka mongongo abi moto abouge te oyo akobouge na mobete masasi bino nyonso boleka boye nde makambo alobaki nde onga nayokaki alobi te eza viol moto abouge te oyo akobouge na mobete masasi bino nyonso Honorine telema na mpo eza nde coup sur coup oyoki deja bayebi awa yo olobi o eza viol ye alobi te erokoti zela erokoti olobi no moto abouge te oyo akobouge na kobeta ye masasi
eloko o lenga na kotaki o ekimisa bato ezalaki le na oloba eza viol nde eloko liboso de bato bakimaki mais ya yokaki yango te ya ayoki nde moto a bougé te. Silence s'il vous plaît. ngai o na lobaki moto a bougé te wa bouger na robeta masasi tinga lobaki o nga na lobaki yango na lobi na bino eza viol yango nga na lobaki o bato bakimaki eza nde munduki wana pona yo c'est ça oui eza te moto a bougé te non est-ce que bato bakomaki na sendeli bamipalangani na balalali na se silence s'il vous plaît na simba moto te ka nde na simba munduki boy na lobi eza viol après bato bongo zela na no entre biso na koti na munduki na ngana bi eza viol est-ce que bato bako fuka ma ba bombana faut ba mone munduki ya plastique comme c'est ya vrai na o na lobaki ya mona te ke maloba na ye que non muto a bougé te o ya ko bouger na ko beta masasi nde ko tinda muto abomba pourquoi na ko loba bon pona yeba ki eza munduki ya plastique pourquoi na loba o ya ko bouger na ko beta masasi ko so ba bouger ki il faut na beta normalement masasi et aussi même pas na parole yango pona munduki yango ya plastique te mais uti o yebsa tribunal wa ke non tango koti na munduki wana eza avec intention que bato wana hein babanga bayeba ke eza munduki ya solo nde okoki koloba pe ke non bo bouger te soko bouger na kobeta masasi te ngana zo rappeler na yango te wana zoba na zo rappeler ya kosi na lobi te akosi ngai na oloba o nga na lobaki soki ayokaki yango na mutu mosusu ekoko ozala pe nga na oloba o nga na lobaki elingi elakisaki ozalaki yo moko te na bato mosusu zela nano ye azonga susu zonga nani quand on parle rappeler Honorine ndenge ezalaki alors nga sikoyo ntango napesi mokongo na porte nazokotisa babordero nazalaki nango na maboko na kese ntango nayoki mongongo wana etaki sécurité na baluki sikoyo na baluki mpona tala kote mongongo ezobima nde namoni mwasi alati noir alati foulard akangi foulard awa na akangi foulard na munoko do mizipi ya mibombo alati eloko na mutu akangi foulard awa nde ba client na panique na biso nyonso to se diriger vers balcon do yo pe panikaki ça la nuit devant munduki ngai maboko mais siko yo za muta sécurité non sécurité mais naza civil naza munduki te mais boyoko la armation monsieur hein devant munduki en tout cas na ko résister te naza civil munduki ya plastique nga na ebite ke ezaki ya plastique to ndenu nga na moni eloko munduki bo na ebite nga na yekola ba jara ba munduki te okimi na kimi pona mibatela OK continue na se diriger mbala moko na ba client biso nyonso tomati na balcon nde kuna tokekanga makuna siko na balcon na ba client ya tikali na se botikele ya opérer librement totikele na se ako munduki tokotika librement te yazana mwanduki na ye biso tonga to sala face na mwanduki ngal civil ministère public alobike yo comme vous avez une association na ye okukaka kokima po ya opérer na sima bokabola na pokwa wana ministère public nda lobby mais oyo nga nazolo banzambe malikolo ayizoye ba ke o nazolo beza bosolo na koza na association na bato moko te na eloko moko te na mutu te parce que nazotala via bana na ngai na mwasi na ngai mbala boni bosi bokuta na Honorine ata mbala moko te tozonga nano pa ya adjudant oyo pesanga nano banani ba bino na Honorine sikoyo olobi ke ozali na jouer ozali yo moko babina sali po ningani tanga masolo boucle